salutations à vous, hein. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Tomba Espam, votre présentatrice. Vous s'abonnez massivement à Ave Marie à télévision. Même ça qui vient dans Zawa, vous avez mon pour Voilà, merci à Montréal. Abel derrière la caméra, merci à mon invité. On a profité maman pour présenter Pasteur Jeannot. Bonjour Pasteur Jeannot et puis merci pour la présence. Bonjour maman Tendresse. Quand nous allons trouver la prière, nous allons pas mbolama. To pambole mutu nyonso wa zolanda biso tika lilobo tango ezokota na mabota bato ba pambolama. Bato bazwa solution à ba problème pas maté lilobo za nzambe na pesaka solution na ba vie ya bato. Na pamboli bato bazana misala na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà, tout à l'heure je suis avec le pasteur Jeannot. Pour s'abonner à Ave Marie à TV Yangoyo. Abonnez-vous massivement. En tout cas, merci à abonner au soutenir Miss Lolo Tendresse Pambou de près et de loin. Merci pour vos commentaires, merci parce que vous likez, vous partagez. Merci pour notre vraiment présence Nabino. Yvette Kalombo, mes salutations à toi place Ouzali. Manager Hermique, mes salutations. Papa Jeannot. Mambuyo Solalelo, ils ont un peu Yamawa. Pour la mambo comme le Kana, na mokilo, ils ont ça à passer. Mais tu as un miracle. Miracle est anime. Pour nous, tu as une place pour une émission un jour. Ok. Et on te dit. Namoni o kanela miracle. Miracle c'est loko mutako sala te menzamba sala. Miracle na mukuse. Eze loko ko sala na vie ya mutu o mutako sala te. C'est ça le miracle. Et loko yo elekela kantandima ya bato. Mais ça nini et salami. C'est ça le miracle. Est-ce que mutako pesa mutu pema? Oxygène les alansuka kure ko kende katani ata kure kete o pe mabome mo oxygène te donc pour dire moto azui souffle de vie et ou te pas dans Nzambe c'est un miracle d'abord et puis le reste est après. Voilà pourquoi le diable a compris et il commence à utiliser le miracle, mais origine à miracle c'est ça le problème. Source il y a inspiration, il y a miracle, c'est ça le problème. Et en moni place miracle ça motaza na tanta contrôler ya bien ou bien ya mabe ça ne aïe. OK. Miracle ça impact ma casse. Miracle parce que place ni ce miracle les alliés les place hier soit alliés ils place dans pas ça. Non mais moi je croyais que place ni ce miracle ça oui hier soit ça. Mais hier soit mo ko ko bananga jano isa bongote et le but que place miracle ça nga naza. Ake ko zungi sanga le but n'ajoutez pas foi à tout esprit. Omoni na mukanda 1 Jean. Alors, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Donc, kochako ndimana miracle tout est. Il faut au lukao manyola oyeba soki miracle on isa nzambe obeza nzambe te. Mutu musa otuna papa kasi ko yeba ndenge keza nzambe bia nzambe te. Soko ke na kati kuna omona même miracle on nazoloba Yesu azoloba bi ebele baroya na Biblia. Le ebele baroya na komona nga meza ba faux prophète. Et faux prophète ko yeba ina bambuma na ye. Miracle we bango na bambuma. Yana miracle po ye bango ya liboso esengi eloko moko kaka. Mwana na nzambe akoki jamais banda kotuna miracle eza nzambe ou bien miracle eza nzambe te. Soki mwana nzambe ayebi kozwa solution te, c'est que nana comprendre mambo ebele te. Na yebisa ko chaque fois. Bible zoloba na biso na kati ya mukanda 1 Corinthiens 12 à partir 4 kokita. Eza ko énumérer ba dons spirituels. Na lobaka yango na te yango na ba internet partout na loba. Tozaka na 9 dons spirituels. Et les 49 te eza 9. Parmi les 9 dons spirituels, il y en a deux makasi o bato bele ba sengate. Bato bakanka na prophétie, miracle, guérison. Boy, mais il y en a deux moko ba bengaka don de discernement des esprits. On avait parlé de ça. Oui, discernement d'esprit. Mon Christ tout à ça sensé na zolo tout chrétien, il y a un discernement des esprits. Ça c'est de 1. Basenga kayango. Na prière, nzambe na yeba kana discernement kama bena malamu. Place diable azana place diable azate. Nenge na zobima. Na okuta na mabe obete Seigneur parle-moi. Pesa nga do un discernement na discernement kama kama. Ya mi balé ezana Saint-Esprit. Saint-Esprit musana ezana. Ezana. Eh bien, Saint-Esprit tango na vie ya mutu. Jamais le mabe ko ya sans signaler. À moins que ça na volonté nzambe.
Mais s'il y a quelque chose à ma besoin, oh mata, oh kitas, tant que tu as l'esprit de Dieu en toi, tant que tu as le Saint-Esprit de Dieu, que tu pries ou pas, Moussa nous allons orienter. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous oriente. Au moment où nous sommes fondés par ça, les pirates, même nous comme kilo, payez moi, nous t'en fongons le monoko. Alors bien, nous bimanga les souter. Mais nous n'avons pas nous t'en avons bengalon bon, eh maman, le bipé à mukolo. Bon, on a souka, tu répondre au bongo. Ah, nous t'en avons averti dans Saint-Esprit. Sans prier, mais le loba ndimé le qu'on est zaté, na domaine nyon so discernement zaté. Mobile se présenter na vie no yende mobile. Musala ye, mama ngana bi mibale mususu aye kapwa bo ma vie na yo. Na yebi musala mususu muto wana akufela na musala wana. Ba empoisonner ye na musala wana. Or moi na nzambe Bible bokolia ba poison musani. Merci. Comment ya kufa na musala na poison? Ko balanga c'est Dieu qui a permis. Non. Non. Tout est nzambe nzambe a permetaka na suprématie na bonzambe ya koloba muto azokata mutema. Bon na sala kaka na permetaka kata mutema ponga na loba suka. Mais pour être ya bato, c'est pour cela na roté ya bato mikolo so moni danger comme na vie na yo. Ko luka ko zana nuka na mawate mutakufi mais luka ozo enseignement. Chaque chose ezo le mikolo na vie ya mutu, il faut tirer une leçon. Au moins le côté comme la mutu, c'est une leçon. Oh, mais so moni muto mabe moko koti mutali boso akufi kaka boda le vite na famille bose belé. Mutami bala landi. Boko mitunate. Poni na un mois mutami bala landi. Et comme déjà leçon. Boko luka boye be uti wapiti. Bala bité o ketel c'est pas nganga. Mais boko comme kenge boko ko landela. Ni nango le kaki aliaki ni bo famille zala ndenge ni. Nzoka nzambe de mutazo pe sabino leçon boye ba ko découvrir nini de tous la famille pour le Canada la délivrance. C'est quoi la délivrance? Délivrance on a to lobela o délivrance c'est ça comme ça ya marambo belé ça penda na tanga hein. Nga délivrance nza mapesanga comme don. OK. Mais na tanga la ngope na zola ngo diplôme. Ah bon? Délivrance batanga. OK. Ba muto atanga za muto ba bengi nango. Na relaxo pena ba na relaxo délivrance c'est bandibwe. Envoûtement c'est quoi? Délivrance c'est ça nini? Hein, sorcellerie nini? Combien de sortes tout dominologie, satanologie. Délivrance c'est où il faut où tawapi. Délivrance c'est ça muto ba si ba capta omoni esprit à muto. Ba baby ça mo déjà. Amena ezala ka envoûté, il faut ndé azwa délivrance. Omoni délivrance on est-ce que ko tawapi to fungola wa to kangi parenthèse. Ba te bele lo bazolo bela délivrance. Pasteur mo ka benga bifona ki noté pa naï. À ce programme les 16 c'était les 28 à combien en novembre na tuni pasteur wana église za ba côté à Mombele na tuni na reparler sur quoi na tuni lobby je vais parler sur quoi c'était hier la nuit vers 20h 21h a outi ko répondre nga sikwa va to ban émission alors lobby prophète tu vas parler sur la délivrance na seki na lobby merci beaucoup que Dieu bénisse d'ailleurs c'est mon domaine. Okay. Donc, mouton na banga nzame parce que Saint-Esprit a touché bijano ya kolobela sur la délivrance. Marama nzame ba TGV ça raté jamais na lobara na yo. Tu ne peux pas te verser à au komi bote on ne t'attend pas. C'est pour cela na ngaki na taliso eloko tu ko poser une question. OK. Voilà, vous êtes bien avec Marie à la télévision. Je suis avec Pasteur Jeannot. Pasteur Jeannot Mambozo Lekana. On a parlé sur le miracle, compagnie, non? Origine ya mabena, malamu, comment ça se passe? Pour développer un peu na batubaeba. Il y a au moni limisa maman na Kinshasa batuba mi pesi mingi na miracle. Tala ba passer bi ba maki miracle na Kinshasa ba silaka. Miracle nzambeza. Mais à Satan, ba yaka faux miracle ndé leke belé. Distinguer ça pour savoir que ils a bien, ils a lokuta, ils a. Na bandina le loko moko. Comment nga mutu lokwa boy jano na za simple mondimi ngai ko jano mutu pamba mo Kristo moindre musana nzambe ya pamba kaka musana nkolo biso zana biso bana misala na bino nga ko jano bona milimo na tonda na onction boné na fanda oyo Saint-Esprit intimité kuba pena ndenge kuba na kende ko se permettre na kene église moko na balo bananga osomba mai asomi ba pakia mai tie ba somba mai pa na yo okena ngona ndako mais tu es malade. Oh, comment ça? Comment une église peut vendre de l'eau? C'est pas normal. Ah maman, nanu ngamo namo bimbaranga. Place ba oteka mai. O nga na bimisi moko na sombi. Nga mutu ezo sala bien na mazutu te pétrole te. Mutu bien, pétage pété. Mutu pe bien. Soki na sombi mai akomela loba na ke place eza approprié ko teka mai. OK. Place ba sora na usine bakangi na plastique na ebiki assurance ya ali. OK. L'état le ki saka batone po ba contrôler bato aux axes OCC ba le ka basala contrôle. OK. Na kena supermarché bien na wenze ou bien na quartier maman na somba paquet na somi mai mais na kati église ce qui peut bosala ngo point ce bosala ki ngana yeba ndeni ce bo cheki pe loko to yeba ndeni
so balekisa na sama kolo na ba motobuskour tokoyeba ndenge nini soki mama yo omona envoûtement donc omona mondimi okende somba mai ya komele pa pasteur esalama te kasi nalobaki yo kana no mama ba église ekomi na makambo ebele mabe na biso esebimi toloba kaka église ekomi na makambo ebele ya mabe comment oke kosomba mai okuti batieli bino babibo ya kosomba osalaki na butunga na yebi okomi supermarché okomi wenze sika mondimi par sagesse ya moni ba pasteur bele basala nzambe mingi sagesse ezate surtout biso ba prophète muntu to komi prophète ba prophète sa mesa wenze bateka tomate baza prophète robano yaka na peso mai aya peso mai OK nga na yebisaka bandimi kende toka mai na yo somba mai na yo nga mutu ezo sala bien na mai les sagesse place musu sagesse on moni pasteur il faut pe sagesse ça pour biso ba sagesse ezoki matro ya omoni pasteur azoleka na tefa komi bilobela fingisi ba pasteur manque sagesse cause le Bible de Genèse na Apocalypse mais si tu manques la sagesse ba okato mutune ba kataki Jean-Baptiste Jean-Baptiste manque sagesse a baptisé Yesu mais ba akufa ndeni yo nzi so baptisé Yesu okufa ne tomata na lola okosi ça manque sagesse ba okato kutu mutu Yesu kutu soko lobi azoka ba sete zaki accomplissement parole mais yo za parole te o ya yo manque sagesse o okufa lo wa bololi komemaka mai te opesa bandimi tika mondimi so mama mai mondimi wana za na confiance et puis to ngane na sala na loba na mondimi te pesa nga mai na bondela yo moko simba yango OK mondimi moko ayebi place atoka ki soki na libula wapi etali ye so sombaki wapi etali ye ya siminga pe na koya na ko simba so nza malobi mais tombola ka likolo na salika parole na nga na déclarer on se simbi mai ou bien na simbi yo siminga na simbi na déclarer na pesi ozona nanga c'est ça donc miracle la liboso ya fo ya ngwana miracle la faux église était en maïté. Église était en maïté. Où est la place de la parole? Parce que l'eau, c'est la parole. La parole, c'est l'eau. Y'a moni Yesu, ben qui Pierre, tambola likola maï. Maï, ça veut dire quoi? Pierre a répondu à l'obi, je marcherai sur ta parole. Parce que tu as dit que je vienne, je marche sur ta parole. Donc, ebaleza liloba. Tant que sommes la batteuse à l'ikolo, c'est-à-dire mokili et zakali linase à liloba. Ou esimi mokili et à liloba. Mokile so tambola selon liloba. Siko yo na liloba na mai. So nini ole oka mutale madesu na fufu. Kilo te ole fufu na fufu. Madesu na fufu na fufu. Madesu na fufu. Te madesu ezaka fufu. So niki yango zo ata madesu balambi epele komi pete fina bo fufu. Ya omoni batu balaka na loso nkolo pa mola bango. OK. Ba yo lien. Donc na indiselo kaka po komba mutale ole fufu na fufu. Donc pour dire tant yo komo teka mai na église, c'est ko liloba place na ngezani. Merci maman. Merci papa. Merci beaucoup papa mais la Bible balobi la crainte de Dieu, la sagesse c'est le commencement, la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Donc so mutu déjà na sagesse c'est ce qu'on appelle au bang nzambete. Balobi la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais mutu oyo azana sagesse automatiquement oteli loba ou pas crainte de Dieu fan. Il peut poser certains actes oyo ko épargner na danger. Par rapport à la sagesse. Là il y a la crainte. Et puis na yoki mutu moko zoloba non mai na lobi te ke mai eza mabe. Na prophète na soka patu balobi. Donc je vois ce que les gens diront après cette émission. Ngabona nunza baloba nga po bondela bato na ministère na ba utiliser mai na miel. Mais na ko utiliser ngo pas d'une manière abusive. Na ko utiliser selon l'insidi l'Éternel. So nza babi mutoto osele mai. Na bi mama ya na mai. Ponza malaki singa mai faut sala ngobo. Yenda ko ya na mai na lobi bien. Ngai jano na kozwa mai te na bongisa et sala simo soko et pas mama nani mbiku de nini. Na tekela bato ngani. Mibale misusu ba incompréhension ba maman misusu yango mayo oteka na église na mine za ndenge ni balo baka ngoti eh ben alors mayo oteka na église na bino te na lobi bongo te Dieu peut te donner des directives sambela pona mai je vais faire ça mais est à la routine te est à l'habitude te na lobi bongo soit celle de la baju wana eza selon foi na bango selon foi na bango wana eza selon doctrine ba bango doctrine. Pour un message doctrinal, message prophétique, un message évangélique. Il y a trois messages d'église. Doctrinal, c'est-à-dire aucune église ne se montre bango so bangi ba sala nzambe écrite bandi balongola ka basa sapato. Wana doctrine na bango. Est-ce que zona nanga ba message doctrinal et ça la doctrine la Bible pour nga na oloba. Ndenge ba souverain sacrificateur bazala ki kolata.
ozolanda mais sikoyo J ya zongo ndenge ni et alors soko tuni prophète batimiso balobi basalaka prière na J ngai siko sona muto na ozongi selo ngai pe na ngina loba na mona rabomela sabatu ba 20 bolobi 55 et donc voilà donc wana eza nango problème te ça peut-être c'est inspiration on nzamba pesa ye kuna naza na moi réserve pona kotana condamner mutaji mais soki na kimi na écriture na moni place basaleli yango te na moni 20 mais yeba ko bisa wana ndenga 20 voilà. Voilà, papa, comment faire pour savoir ce que vous avez un Saint-Esprit? Pour avoir le Saint-Esprit. Pour nous avoir Saint-Esprit, Bible, ba corps na biso temple na biso na Corinthiens. Temple ya motezali, nzoto motezali temple ya nini? Le Saint-Esprit. Le temple de Dieu. Soko lingo yamba mopaya. Aya na ndako na yo. O sala ni so ndako ya salite. Okobongisa te. Obongisi ne mopaya ko tafani na kimia. Saint-Esprit afanda kaka na temple na nzoto o eza ya kopetola. OK. Ça c'est de 1. Yoko loba kutu tezala na présence nae. Akoya kokota ko utiliser. Voilà pourquoi Dieu dit il fait sa grâce à qui il veut. Quand, où et comment. Mais yo zala ko petola. Et ça loka mutu mususu azo prier et puis en plus il faut ça la baptiser pe na feu de l'esprit. On mena besoin ka baptême ya immersion, c'est-à-dire ba kotisio na mai. Okokufa na Yesu pour sécurité ba tumi ba ba ngote. So moni to koti mutu na mai il faut kanga zolo. Na okango zolo na simbiobo. Na zindisio na lobi bokufi na Yesu aposani na la muso seku na ye ozona nanga ya wana batebele a fentene ta okufa na Yesu a lâché Yesu adaya moko mais ya sekwate donc a changer te banda bongoma na kangi parenthèse a fente Yesu azindi bien otiki ngai or il faut kufa na ye c'est-à-dire comportement kalifasani ekufa okoma na comportement sika obotama muta sika toyeba saka mutakanda soko simbeka mais banda komo sambela ato simbe aotala nakangi parenthèse tokopusama donc on a linga na expliquer yo yango wana ya comportement ya ba chrétien lobi ceux qui kobanga nzambe savoir Saint-Esprit yango na expliquer yango wana siko muto ya sana Saint-Esprit ba baptizo yo ka tant ba baptizo na feu de l'esprit pas Saint-Esprit tango yaka na fait de l'esprit automatiquement a réanimé kabadon. Guérison ko bima, okomo parler langue, okomo fungola miso, okomo mona. Opeto ko enseigner yango. Ya omoni n'importe qui tenda ko baptiser mutu. Ngana linga mutu to baptiser mutu te. Mutu azo baptiser so kaza na misala na ye, automatiquement quand il te fait le baptême là, o eze pa na ye, il te le communique. Et puis mutu baptisera mutu fait ça mutu ba charisme. Ya on omoni lelo pe bomi église, bona mutu obenge chauffeur en église nzoka ndoki pasteur amona kete. Amona kete na mwasi wana tant tolobaka pasteur kaka kotanga bible belé to comme ne lecteur pasteur zala pe na ba grâce bangulu et sakole fanda oui discernement des esprits fanda ndoke lobite koko ta retraite ngai so wenga mutandoko yebi no telega na sala ka check na check misala mabe misala mabe banganga mingi ba koma so hotel ba kosio lengisi misu muto na omona boy bino pe bolengi mais biso to plus que banganga. Parce que toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui est au-dessus de tous les petits dieux de ce monde. Parce qu'on a il y a un meilleur prophète. Bon, on a un retraite. Pour ou bien retraite. Non. Et c'est qu'il y a disponibilité esprit na communion dans le Saint-Esprit. Dieu va me... Oui! Donc il faut disposer. Maman Nangai, dans le bidon, c'est très important. Don spirituel. Il y a un moment où pasteur ebele ba keko simba kisi. Bon kisi ba simbi poni po ba ne lorote. Don spirituel ezate. Retraite akota kate zela zamba ebite. Na ndako nemoko. So ko tena ndako abeta ba machine aluka ba contact soit na basi abatu. Obe place o kendo robimisa mbongo. Obe ndenga ko beta akobeta séminaire na PPC mbongo. Oui. Mais au coup de afandi a créer intimité. Il y a un biso ba sali na nzambe. To ça l'effort to ça bato to ça sacré. To tamona la vie à consécration. Na bi mamna oloba. Obi ke to ba tumo ka sona ko tena ndako na bino nzala so ezala ki bozwi mbongo. Tant on appelle ça mon congo bozwi appelle les bêtes. To ça ba to il faut to ça ba surnaturel. Normalement. Mais là ça passer là libako. Tant a bibia bimina makamba famille ki obeta partout. Tant a bibia eko kambo la famille. Je vous dis la vérité. Alors, pour yeba ke muto na Saint-Esprit okoyebe na comportement. Écoutez, mututu a mutu, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est-à-dire quoi? Mutu a na Saint-Esprit a sidikaka tete, a sidikaka po aza mutu. Même manière ya ko se comporter na kanda et que seni na mutu a na Saint-Esprit te. Mutu a na Saint-Esprit a ko limbisa facilement. Ata bomele ke ndeko na so banza mazo yo kangai. To so bondela. Mutu a na Saint-Esprit ata bominde ko na ye a ko sala vengeance te.
tala bino bosaka na kozala na Saint-Esprit. Arrêtez. Yo ebi Saint-Esprit nga sala na via mutu. Mutu oyibi mbongo sale mabe akosilika na lobite ka osilika tete, il va se fâcher. Ako la sope li kofi. Mais après 5 minutes au moins la mutu sale mabe soit ayeko sengo pardon bito bongisa. Ya biloko mokili. Au bimso langage na maman. So moni mutu azana langage abo il a le Saint-Esprit. Yo nsi ba ke ndengeni. Ba ke na caractère, comportement. Mutu azana Saint-Esprit. Limemia komi kitisa mutana na Saint-Esprit mais boyeba ke bongo te lobi boyeba ke arrogant boyeba ke muta permettre ka ba simbete mais beaucoup mo simba lobi te kaza faible. Faites attention, il n'est pas faible mais il a le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Saint-Esprit pour yeba kaze pas mutu fu mutana ba mona na ba fruit de l'esprit. Entre autres le pardon, maîtrise de soi, l'amour. Quel amour? Non, je t'aime. Amour à quoi aimer, il y a qu'à supporter bêtises à moutouana. Ok. La Bible dit l'amour supporte tout. Quand on dit tout, c'est-à-dire, Coca-Cola lanza mette. On le dit tout, mais oyoté. So le oyoté, c'est qu'on comprend une coloté. Moutoua zana Saint-Esprit, aza moutoua sangisaka. Moutoua zana Saint-Esprit ne croit pas, ne soupçonne pas. Celui qui a le Saint-Esprit ne soupçonne pas. Celui qui a le Saint-Esprit a soupçonné. D'ailleurs, comment on soupçonne un aboué? C'est ça les Quinois, les Congolais. Ils soupçonnent les gens, même pas place au soupçonner. Mais la personne qui soupçonne les gens, inutilement, sont hollandais, diacre, l'église, pasteur, berger, n'importe quoi. Moutoua a le Saint-Esprit a supporté tout. Et puis il croit tout. Attends, ce que ça est. Nayoki. Non, naketa la musique. Merci, Nayoki. Ah, yes, au bête, bata côté au côté, je appelle au côté ça bien. Nayoki, mais yonanza mendo yebo comme lokuna. Voilà. Pour ne pas monopoliser la parole, il y a beaucoup à dire. Ouais, c'est pasteur Jeannot, que Dieu soit loué. Nati qui l'a caillé, prophète Jeannot, pardon. Nati qui l'a caillé tant à l'oba, parce que tant qu'il y a l'oba, déjà, pas fil d'idée, na Saint-Esprit, moi, il y a 4 tagaye, zate. Là, il y a comme un souka. Tant osons sa parole, après, na suis parole. Papa Jeannot, Tomoni. Chauffeur abomi patron naï. Chauffeur en haut, bazoka na église, na maman olangi abomi patron naï. Ou tu peux na vidéo bakanyi mutuka naïe, mutuka ya patron en haut babomaki. To kende wap mutilo to koma ko bato azoboma bato na sang froid. Aboma mutu donc aboma muto ye le quoi ye mutu nyamate, même mutu mobimba. Na sang froid, ils a fin du monde. Effectivement, de toutes les couleurs. Effectivement, bando bandiko loba et là on bosso lobi na makambo question otuni yango ya suka moke eza fin du oui tendons vers la fin du monde. Enlèvement, millénium, la venue du Christ, pam. Dans le millénium on a tout ça la 1000 ans passé ça raté lui en lien qu'elle sont montuté et après ndesikoyo jugement. Jugement. Na pesiona oui. Na PCO programme oui bandengeza programme tout ça la bon enlèvement après avant enlèvement disparition de la Bible. OK. Bible les allait sauter et là les bosso Bible comme un problème pour mutozo Bible le bin mukola suka lilo bananza mais comme yakoluka okoluka mutakote yo mututako boya mais prophète Jeannot pasteur yo ça qui pasteur Jeannot naninga nazali sauter non côté là mais na banda côté yo boyaki on va baluka non côté yangai voluka après on a enlèvement après enlèvement tout le qui na millénium donc na jugement dernier parce que voilà to go fond ya bananya eschatologie to kangi parenthèse au moins il est likambo est commis place sur le bien yeso alobaki ni nabi mukola suka bakoye belé parmi vous mais comme des loups ravisseurs bakoti na millénium na milé église bakoti kuna kuti kolobate ba conteneur na ba conteneur écoute dernièrement on a passé ba tout prophétie ne bandeli il y a 3 mois na bi na moni bato mabe bakoti mingi ba oti na mai milimo o diable atindi ba détruire na osakanate lelo ba jeune fille ba komi ko bomba bato les bosses qui muto na sana magie abimela ka bato hôtel a sacrifier ba fille lelo komi moi si bokoti na mutuka accident limo yokufi na ba jeune garçon qui chasse à Congo ba koti na distraction ba passer toté ba jeune garçon de 20 ans à 30 ans ba osala buzoba ba okansone ba komi mandefu ebele ba ona ba okana ba sexta tama ndefu na komi ba check ça ba mandefu ba komi ba yanke ba américain ba okufa suna na ba accident
Okay. Yo komi, yo check ça. Okufa ndeni. Na mandefu ne bele obima boga, olanda basi ya mbongo olanda bongo. Ya ngona bo okufa lokwa ba nzoi kutu tempo nzoi akoswa. Nzinzi akufa na kombo. Ki stara ngona bine zabe. Eza buzoba. Ba parents, bo mema bana na prière. Éducation, ba parents mingi ba lembi, ba komi ba lâche. Ba ko lebele so bana te. Mema ta na prière, chata kombo bana na prière, po place akende ko tambola zalanga na yo te. Ba boîte de nuit ba okota yoka kombo apesi boîte de nuit. Ba bengo boîte de matin. Boîte à journée, boîte de nuit. Ndeko ba kama linza zama ya butu. Eloko butu tu ya mabe. Mulili, pour dire mulili. Tala bana bino ba kota boîte à mulili. Po ba kesani. Yo ese na boîte à mulili ba oso bénédiction. Yo so mona muta bina mulili. Yesu ayaki pona kokota pole na mokili ayaki na mulili te. Yesu ayaki na mulili te. O boîte de nuit, on a mutu ministre, député, boîte de nuit. Tala soki pona nga ba boîte de nuit yaka mezonga kala. Na ko maga ministre na mboko na okanga kango. Oh. Président ko talobaki 20 heures na sepelaki. Mais zongi lusuti 23 heures boko memango ti 2 heures. Tozo okura ma nyonso. Oh. Ngai na okanga boîte de nuit sili. Mela na terrasse to mono na moi. Po ata sirene wana linga zoyo, mosala nzama zoleka na moni na réclamer yo. So na boîte de nuit to kota ka te to mono lo wapi. Ya ba jwabino ka balekisi bino balebi no kwa bambembele. Tokangi parenthèse. Mama na ngai makambo lo bezali. Loba papa. Ya moni lelo église dit ça ce côté don ezate pasteur moi comprendre ezate. Pasteur azofana na ndoki. O pesa mutu poste en église nzoka nchor mama. Aujourd'hui, il y a des pasteurs sorciers. Oh. Il y a des pasteurs sorciers. Écoutez, bolongo l'équivoque ya koloba soko bengi mutu na komba pasteur neko baza musantu. Longo la pe équivoque koloba mutu ya kende église te ende paye. Na nebisio. Ta musu mutu ya kende église te abanga nzambe koleka. Ta musu pe mutu asambela ke bele lokwa yo te menkola yo kakai. Ta musu mutu abondela ke bele. Yende pe na wimbidira nchor. Ewa bora. Oh. Kenya Airways. Oh. Oh, assemblée la trop. Azaka na église te ayaka avant. Yende penda ndo ande CA yewana. A320. Airbus. Oh, wa kombo bana. Bandoki batamisala mabe ko yeba yete? Oui, afandi pena na pasteur, sko pasteur pe eloko ankolo ezate akoma pasteur na mbongo. Yango bato balobaka soki mboke bongi bebele bakotika église ngana komo pesa bango raison. Bona raison papa to kotika bele. Mboke bonga kaka. Église comme rotanga, po batebele basali église lokwa magablo. Comment yo pasteur o fana na mutu a autant na ser église et puis ser on a sa partenaire. Pourquoi mon ser wa bongo a partenaire. Na landi témoignage na quartier aida kabato na quartier. Maman il faut oui aida kabato. Après ça, a comme déjà partenaire église et ça église a kotonga maboko a batute. Mi église en colo ça dit biso. Mutu aida kabato aleki na mutu zo pesa na église. Oh tant yo solobi na bela ki na koto hôpital oyo kotala ngati ezande prochain ton prochain moto bozana ye to benga mi pona l'église o batongi na maboko te to benga mi pona église o eza nkolo c'est-à-dire humanité. Yo solobi allez partout dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas seulement de ton église locale, moi je parle de l'église corps du Christ. Pasteur de mon bourrique spirituel. Mais ce que nous avons versé, à ça l'entraînement va verser. Nous avons un accomplissement. C'est un accomplissement. Il y a un accomplissement. En accomplissement, il faut avoir l'onction. Et puis, il y a l'intimité, il y a bien ensemble. Pour il a toujours été derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Or, tout le monde n'est pas serviteur. Il peut être serviteur dans Mokili, mais pas Nzambe à EBT. Voilà pourquoi le baki na Mokola soko loba. Nzambe na sala ko miracle. Premier rite na 7e 17e rite église ngene zaki na batebele. O lobi nkola afandika ba otalo. Encore ne tumbelo. Wana Yesu afani Yesu abi petu arrive senga na banda ko te yes Nzambe azolinga te. C'est la vérité. Wana Yesu otalo wana Nzambe lobi osisi Nzambe tunio aussi ici Nzamba balika telo. Encore Nzamba ko sakate yemoko vérité. Oui, tu as raison. Gagna ba am na komonanga. Otea na komonanga. Osala miracle na komonanga menga. Na tikala ta mukolomo ko yebote ya na obeta mabako. Oh la 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 ebiote. Na Nzamba bina tikala ta mukolomo. Abi wi na Kinshasa ba ebio babando bengo grand pasteur. Bongo Kinshasa pa na ngezani. O kanga ba pasteur tu ona na mbongo mando kutana ba président. OK, okutana Fachi. Okutana Kabila, okutana Mobutu, ayambi yo comme président ba pasteur bien numéro 1 na Congo, menga. Tikala ko yebota.
Nganzambe na benga yo pété. Mais mutu moko ye, ah papa nga na salela yo, mais ba ochanga bakal, na salaki na nga moindre, bazo bundisa nga, papa nzamba lobi fanda na yo mwana yo na yebi yo. Na benga yo. Na mona kile bazo combattre yo, ozali yanga. Donc bref, pour dire na rosenga na basai na nzambe soki mondimi aye, to sala ba culte ya ba prière ya puissance parce que Bible le dit 1. Le méchant ne résisteront jamais dans l'assemblée des saints. Car les salaki beaucoup en église réveil, biso ngana utina intercession ko sakanate. To ça parmi les intercesseurs na ville Kinshasa baso ko louer biso na l'église. Na yebe intercession mama, église o bonzambe fana ndoki soka ya kotika kisi ne kindoki libanda. Biso mona na prophétie. Papa atiki kindoki libanda. Église akala nzambe madame. O zobeta manambunda. O batu bazaki na bosantu. Andoki akota te ya akoya. Ba okangi kindoki bia subi asumbi wana. Oui, l'église akala za bongo, mais lolo na l'église réveil, bata science occulte bakota. Bata ba maikari, bata ba franc-maçonnerie, ba lati ba veste. Yepende donateur l'église. Na ba cravate rouge ba lakisa bino nga cravate rouge l'église et pela moto. Le baiser la rouge comme couleur ordinaire. Mais la rouge en tant que sang, on ressent au beli mouté mon sali crise. Arrêt cardiaque, bah, son église en aucun coup font hôpital. Oh. Oh, mais un gars était dans le Bible le dit, hein. Bah, méchant, bah, pour résister, t'es en assemblée, il y a bassin. Bible le dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La Bible nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Maintenant, vous, là où règne le Saint-Esprit, et il règne aussi les démons. Eh, akumba, boaka mwana, boaka, sauter. Bozobina na bataba ndoki, na place moko. Ndio moni ba frère ba gotier, soki magoda, soki nani. Frère akeko, soki Diego, akene église on a ba rebi ko sosola été, soki ndenge nini, bolandela ta moto. Comment zokanga maboy, muta misu 8, akobenga berger moko sabi maman, olobi o asa chauffeur mais façon bo mais maman nkola o sepelate. Dieu va révéler même d'une manière ou d'une autre. Je vous dis la vérité. Oh non, pasteur, eloko ezate bolobaka boy. Non, na lobi nanga te eloko eza, mais na kebisi. Nzamba tali sengande botambola na ye. Botambola mabe. Oui, Dieu peut aussi cacher hein, à sa nzambe souverain s'il veut montrer quelque chose. Donc eloko ezangaki maman wana na loba eza discernement. Comment motozuye comme chauffeur obandi mamo ko pese musala. Obandi ba ko letse na ndako. Hein, ko pese musala te. Chauffeur do pese musala. Eh, okomo ko fane se na ndako. Bon, comme la relation, donc c'est la dame qui avait donné l'accès. Or, selon l'information que tu cet homme-là, son papa, Finganga, Sokinganga, et Azoke dans la spiritualité, na kisi, oui. Azuma solo na kisi, voilà. Si on a retourné, comment moutabanda que les prières, parce que l'accès bien à louange, mais kisi est zuye. Bota la rapé batu, bofan sanabanda, ofan sanani. Mutozo fan sananda kwa zanani. Ba biso tu tozi ba déception. Nga kuna fan se bato nanda kuna ba lakisa nga niveau ingratitude. Wana na obenga on a plus réel les alagate. Na dictionnaire ingratitude. Donc ingratitude. Donc ndena sabu na saki mobimba. Ya ba ingratitude da bato. O ngai na fan se nanda kuna nga prophète Jano, Bontongo Eyongo, Philippe. Moi. J'ai hébergé plusieurs personnes pour la gloire de Dieu, mais ne serait-ce que reconnaissance na ilo comme que dire à la personne merci beaucoup papa pour faire ça pas yo maman zona nanga malamu yeba penelo se comporter nanga po muta bombi a personne ndako aleki même muta o kabelo lipa qui ça c'est le qu'on a babos moi quand j'étais à Lubumbashi na Lubumbashi tozoka sangwa po nga koli une grande partie à Lubumbashi nazoka na Kinshasa non Kinshasa place au fond des arapas quand je suis rentré à Kin parce que na botama na Kin j'ai trouvé il y a solo pour muta zoya fond na Kinshasa c'est tout un problème mais na Lubumbashi c'est facile banda Lubumbashi ta ba beje banda minene. Bon, bah, tu vas dans la civilisation, là, bon, sous un marché, et vous avez place au fond de Baïba, Yambio, et les Bassoïs, les Bazars hospitaliers, qu'on les quand même battu Mingi. Voilà, on a un nègre ma bête. Même en Angolia, on a un catholique, mais ma place, on sait que mon maïa badé comme un rossoukol. Donc, on a la réalité, et ça est belé. Si vous pouvez, ok, mais si on a révisé à comme qu'on est là. Oh. Donc, c'est un peu ça. Donc, papa, oh, Missa, yo, j'appelle un peu na sauce belé pour na matanga maman Yvonne Nango. Crime ya mama Yvonne à part wana oh nde to mona bon ba za na relation mususu effectivement ba za na relation bolingo oh yego ma vérité que la so bolingo zalaki relation bolingo zalaki parce que Joanna abalusi les face à lobi aboma tala niveau ake ko sale la même mobile na ekisi atika na Dubai ya moni mobile mususu mobile azo négliger yo aza bolingo trop akomi ko boya boyo yeba il faut la ndela on a prière
nga lelo na yebi basi mingi tala soki moi c'est bon azolanda prophète Jano benga na numéro na nga téléphone to robonda na repeso prière ebelé mais na repeso tactique ebelé tala bien Dieu ne demandait pas aux gens de beaucoup prier net na bakaba yoko boto la mabele na mukanda ya 2 Chroniques 20 2 Chroniques 20 ta bayoko boto la mabele na bango terre promise na Kana roi moko komo na ye na roi Josaphat bayoko boto mo mabele. Roi Josaphat a convoqué retraite. Batutu baye na gouvernement baye. Yoka roi. Na ebite soki pe ba président na biso basi basala bongo président moko moni bitumba na esa bi boko ta retraite. Non na yoka te. Ta monsieur oya. Sali makana. Te na lobi bitumba bo abi batu boko ta ba prière. Boko ta ba prière. Omoni président sala déclaration mboka oui. Wana batu mingi basala te. Ya de jambo ke panza ya nzambe. Ya omoni ba makomi bele nzamba zo paranye biso pour déjà numéro 1 ya mboka. Apesa ki mboka pa nkolo. Yoka ngina lo bono lo ba amen. Siko le problème est nini? Soki mamakamu super bimi abenga pe basangisaka leta sangisa ba pasteur a solo babondela pona mbo na mboka na bikesa ba pasteur ba osala ngona kuzu mais il faut ba officialiser l'état abimsa pa mutu. Nous avons besoin de chaque église ba pasteur beaucoup de retraite avant gouvernement décider bino ba pasteur boya la biso message boboya ba o ba yaka déjà kuna kolia mbongo ba faux prophète ba janon na biso to ya to lo ba non kola lo bibo maintenant na yo kango sala mate to kangi parenthèse mais roi Josaphat a sala roi Josaphat a bengi bato. Tango bato baye ba koti retraite, Bible lobi prophétie équité par prophète Moïse Kombo Ezokima. Alobi ne place aucun message lobi croyez en Dieu vous serez affermis. En ses serviteurs le prophète vous réussirez et utane wana. Nzambo lobi boyo kanga sobo tsenenga kundima bokozala fermi bokolendisama. Mais po bolonga il faut bocha elika na basali. Yango moni ko cha confiance to pe foi na pasteur za péché. Nandimela ka pasteur oyo. Nzambe natini biso il faut croire na bango pour te réussir. Pour bango ne ba na réussite. Nzambe pesi bango na maboko alobi ngo na mukanda ya. Alobi na mukanda Hébreu 13 à partir du 17e. Alobi esukaka alobi boto sa obéissez à vos conducteurs. Hébreu 13 17 obéissez à vos conducteurs car ils veillent sur vos âmes. Ba ko rendre compte na Nzambe. Voilà. Est-ce que ça nanga? Donc on s'oblige à que la pasteur mais asa la pasteur a bien. Pour ba passer les faits à que la bango ba désorienter bana bato. Ebele. Ya ko sakana te. Na ebele. Azulu kami asepelo bien mutona pese ba mbongo. Moi sona moi sina ba tsena makasi to kangi parenthèse. Maka mokolo bezali ebele. To ko lobela pe ko za mala. Alors moi si wana ezana basi musulelo ba bebisa mibande. Nazaki bien na mobali nanga. Mais na comprendre te to soinité. To eli elogote. Discussion pété. Mais ningi ne ko sentir ngate. Ya ona ri batu ba benga. Ebele bazana bakaoyo. Makomolo babasi bazoyoka. Ba soinité basalika. Mukomusukutu ba soina. Mais lobi babongisi. Mais wana ka yoloka mukemo solo baki soki nini mo incompréhension mobile on a boya ko benge pakata avlokai. Eza mfutuma. Eza misala mabe. Ce n'est pas normal. Ya omoni dego amvutaki mobile moi sona po ayate. Atika la kaka na Dubaï. Comme ça yé a opéré moi c'est na kate pena sala appendicite bien. Donc c'était un envoûté. Ya wana désormais mututu yebana nozo pesa musala nga soki yokoloka musala nga babone basala ka neti moko na pesa musala lelo e na cheke ya koita ya kobobola nga moko na cheke na no bonne po lelo pe banda ko batebele bebi bokotala ndoki ya famille toka mutabongi abomi bana loki bana bonne ba bonne bazo jouer ba rôle minene na loba likambo yo muta musala ozo moni nzamba te bino chauffeur muta musala siko yo mutu onini na musala otia na ndako na makamwe belo mona ka mabe yo bita muso muta musalo so na ba sentinelle na kebisa wato na sentinelle tala lelo complice nani sentinelle makamwe ko lobese belé o solo kana nani o sekisa kana nani passer me mona mulibungi te nana biso mutabia uta ka église comme erreur na ke na église ser moka sambela kana frère za chauffeur place bandoki ba fani mikolo na église ya nga ko préférence za ba camarade même pas pasteur camarade nga passer azati loba ona banana nga ba kamana nga ba frère simple ou bien mo pagano na ote ya bongo nde muninga nanga Paul na kana zo muninga na église abomanga abebisa vina nga église tenela ba doki plein ya omoni nzamba zote ya bino ke botika munoko tangu na yebisa ka basera nga basakolike église bebi et regorger bandoki omoni ba yebana ki wapi na église boko batabwa de nuit boloba te yo kabiso bo de nuit ezala ka mémoire yoka ba yebana terrasse yo kabiso bako koma tetu mais je vous dis la vérité. Omoni mutabomi mutu biso to sambela ka otu abi na église it ngai so na zalaki na ngamu na bango ne ngana semisango ya solo beaucoup misa ka église bo bato ba bomani ba otu wapi l'église kola pa bola merci papa.
En tout cas, merci Papa Jano. En tout cas, merci Mingi Prophète Jano. Merci. Ndako yambaka musana nzambe pambolama. En tout cas, na midi ya lelo to pambolami. Ave Maria TV pambolami. Et siko to yambeli o ave pamboli pe mama na biso. Na kombo ya mama na biso ave. Anastela. Mama na Stella nzama pambola yo. Nzama pambola yo mukoleza to kutana to soloma mwa bien makasi. Nzamba omemo musika apambola bana nyonso ya nzambe oba bolandi biso tozali Papa Jano to mo chité déjà c'est la télé message ya suka pour nous conclure nyonso to tukolo. Bon, conclusion mingi ezaka que bana nzambe ta ebelemi to longola ki fanatisme mais to sala la suko molimo même pour na mboka to longola ki tribalisme mais to sala la suko amour. Pour l'intérêt en mboka. Donc, yeba wa peso sambela nanya zocho maboko, c'est très important. Et puis tout bon de la mingi parce que fin du mois il s'annonçait ma makas, c'est le message de Zouaki à partir de novembre et décembre cette fois-ci, il faut beaucoup prier et je sais que nzama ko batela mutunyos pe to komona 2022 na komona yesu. Amen. Vraiment nzama pambola bino botala mutunino boko chananda. Ko fanisa mutututi. Et puis mutunyo surtout tende ayebi musala il faut pese musala. Mususu ayebi musala maye ko nuiri yo ko pese musala te. Il faut bosenga toujours guide ya solo pona ba Kristo, c'est le Saint-Esprit. Na domaine nyonso Saint-Esprit. Aza na pona yo pona ba ko guider yo. Bolanda pe bilandela na ndela miracle te na pamboli ba chrétien mikolo pona moni bato ba comme vie. Bato mingi ba comme ko comprendre. Yeba ki satana misala ne komi na suka. Vraiment on va la pesa comme conseil yango wana et puis chose grave. Moto mabe o abomi moto na ndenge même ba chrétien ba bomate ndenge même païen bomate chrétien mais l'église bazio wapi l'église tala église eza mutema eza ndako batongi na maboka mutute to bongisa mitema pour Yesu kalate aza déjà na porte penza ma pambola biso non en fonction ko ke l'église nombre ya ba jour église na ba fonction to za na l'église mais le Seigneur nous bénira selon mutema ya moko na moko. Amen. Voilà pourquoi le bi l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais Dieu voit ce qui frappe le cœur. Il faut faire très attention. Dans ça exercice moko, banda lelo, bolanaka. Luka oyeba qui est à côté de toi. Ndeko moko aloba nzemo moko très important. Tout le monde a nzemo masumu oui, to loba nzemo masumu musicien païen oui, ndenge bomesana ko condamner bato. Mais aloba qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Maintenant, non seulement derrière toi, mais qui est devant toi? Qui te guide? Parce que tu appelles ça conseil, ça le croit guide. Si comme qui est guidé, mais Lucas Saint-Esprit guidé. Qui te guide? Pas qui est derrière toi, non. Qui te guide? Qui est à côté de toi? Au lieu de nous faire, il y a un poison comme partout. Mouton poisonné, ça, mouton, il y a collé son poison. Fais ça confiance, car on a ensemble. Na maman a beauté, on a papa. Pour en limiter, maman a beauté, on a le poison. Ah, on est comme il comme ça. Ça, les gars, bon, pétard, ah, la kelo, car on l'a barama loba. On me dit qu'au bébé, le gars, on a bazuyo. Jamais on tient le poison. Mais maman peut beaucoup t'accorder comme moi en été. Au contraire, maman beaucoup t'y beau pambo là-bas. Papa, pambo là-bas. Maman on a quoi le bayango wana. Dans ma pambo là-bas. Pesa mbote été. Ah, na pesa mbote kaka na bandeko banandaka ave. OK. Na maman na bisope mbote. Maman Stella mbote. Bato bandimia ave mbote c'est-à-dire ba sabona hein. Bo sabona na pesa mbote na bato nyonso to baby prophète Jano. Prophète Jano yeyo tozali. Ah, tozali toye. Na pesa bino to côté maman na biso tendresse pambu atunaki na sepela comme mo bakisa likolesa la ngabi. Miss Lolo atunaki papa mona na galisuté na bité na kotaki maki na bimi. Toye na liloba pire oya solo ba réalité zo le kan ba fia bato. Na pamboli ba na poto France, Belgique, États-Unis, Canada o bolanda biso bo pambolama prophète Jano yoyo na zanabino na chaîne obomo na biso et puis na Kairos TV tozali. En tout cas, vous s'abonnez à Kairos TV, hein, vous s'abonnez à Kairos TV. Kuna pena bomo na pe Papa Jano babani na bandeliti suka. Donc bomo na ba na mo bimba na ba forme na nyonso parce que kuna nde place maram na ezali kuna. Vous à la brancher na Ave Maria TV, vous s'abonnez massivement, vous partagez émission s'il vous plaît, hein, vous partagez émission, vous likez. Voilà, restez branchés, à très prochainement. Bye. Bye.